que ça va chez vous, les abonnés de Bibichon Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Merci d'être connectés, les abonnés sages et intelligents. Merci, papa, maman. Merci vraiment pour votre confiance. En tout cas, merci énormément. Je manque de mots. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker, commenter, cliquez à la cloche de notification, ça me fera du bien. Cela va m'encourager encore de vous amener plus d'infos. En tout cas, merci énormément. Installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, je ne sais pas, du thé, du café, I don't know what. Installez-vous déjà et à boire et à manger. Nous continuons toujours avec le sujet de Koffi Olomide parce que c'est une star de la RDC. En tout cas, chaque jour, il y a des choses. Oyo, Ezakobimana Kombo ya Koffi Olomide. Oui, moi je comprends que Koffi Olomide c'est une star, c'est une grande star de notre pays. Parce que ceux qui moutoyaient banité, ceux qui m'ont pas à starter, moi je ne pense pas que chaque jour il y aura toujours des émissions qui vont se faire pardon, au nom de Koffi Olomide. Il y a toujours dans l'actualité domine pour l'instant, surtout dans le niveau de la musique, c'est Koffi Olomide, l'actualité de Koffi Olomide. Alors, j'espère que vous avez suivi le titre. Il y a Merveille Rambo. Je pense que Binonyon Soboyebi, Merveille Rambo, c'était l'un des collaborateurs, l'un des proches de Koffi Olomide, Binonyon Soboyebi. Merveille Rambo, donc pour naïe, il faut vider sac. Abimisa biloko nyonso o ayeba et pas Koffi Olomide. Abimisa la biso ba secret à Koffi Olomide. Et surtout dans la vidéo dans chez la Bino, il a dit, donc il connaissait même le code de Koffi Olomide. Donc cela veut dire le code du téléphone quoi. Cela veut dire que Bazaki a intimité Makasi na Koffi Olomide. Alors, il a soulevé aussi l'histoire de Mike Kalambay, Bora Mambalobi, pour la pasteur Mike Kalambay, Mambango, et Zongi Lissoussou. Donc, Dagmou Dazagi a raison. Alors, moi, je me demande, parce que il y a aussi d'autres vidéos qui vont suivre. Je vais mettre la vidéo de Sai aussi à parler. Je vais mettre le son, vous allez suivre la vidéo de Sai. Album Amour est très intéressant pour Koffi Olomide. Alors, il y aura aussi d'autres vidéos qui vont suivre. Alors, moi, parfois, je me demande, intérêt nini, Moutouaza Ranango, il y a beaucoup de motivation nini, Batoubaza Ranango. Quand tu passes à la télé, na ba internet, surtout les réseaux sociaux ils ont dominé, pour dire du mal de la personne. Oh bozalaka naye, bomela naye, bolia naye, malgré moutouana aza mabe, aza démon. Mais tu prends ton temps. Au lamouki, au sokoli, au chez parfum, bobengani pe na journaliste, au fandi, ozo banda ko dégager, koloba mabe ya moutou oyo, quand même. Bon, passant bon moment. Oui, à cause du diable. Mais il y a d'autres choses. Ceux qui moutouana, il y a d'autres choses. Il ne faut pas les dire dans la télévision. Aujourd'hui, Lelo, namoni, haine, ezokota makasi na monde à Lelo. Moutou vraiment qu'on s'est motivé pe ayer la télévision, a bandi qu'on fait un mouton, peut-être à Melama et Panaye. Mouto peut-être à Kabela direct, mais erreur mowa mouki, bon erreur à mouki, bon erreur mouri salami. Et mouto wana lelo a commis diable, a commis qu'on fait avoir bato que non, wana c'est un démon, c'est un diable. Alors aujourd'hui, les gens n'ont pas de cœur, franchement je vous dis. Alors sans plus tarder, bato lelo bana humanisme était, franchement, bato bana humanisme était. Koffi Olomide à cause à ma bé, à cause à démon. Asala ma bébélé ou antobo yangote mais tu son motivation bat bazana ngo papa lobaka mabe ya Koffi Olomide. Est-ce que batouana ba loba mabe wana batouana bazanga mabe nul ne parfait exact que non on côté la Koffi Olomide non mais on senti motivation muto azana ngo ba mi tema mabe yo ba lobaka kosana kokufa omo na bato balingio ezana bato mususu bo sekaka. Mais jour ka bokobebana au sentir au dégager haine moko. On peut imaginer te yango na mokilo, faites très attention.
yebaka olia nanani, omela nanani, yebaka mutu ko pesa confiance. Il faut imaginer que mutu aza pembe nangai. Jour où tu rebeba na réaction aux andengeni. Mais quand ça moi je me comprendre à qui tu as affaire et puis on s'éloigner rapidement. Franchement, il faut mécano et loco. Alors sans plus tarder mes amoureux, en tout cas télévision et radio T, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Nalingana lobabwe pour natiki la bino no temps kolanda ba vidéo on a proposé bino. On a proposé bino pardon. Alors sans plus tarder, let's go. La vérité, Dieu m'est témoin, moi je suis le seul moteur à confiance au Vérambo, appelle ça téléphone. Naïba ina code à Vérambo, le téléphone. Mais non, le bina manoir na bino kuna, qui est mon abayar tardif, wana abayar suspect, Mike Alambay. Bakuta naka, na ba confiance au mide, iyo zala wana merveillement. En fait, déjà on a simba téléphone à Kofi Boy, Mike Alambay azobenga. Au simbi téléphone à Kofi. Azobenga pe mbalebele, na kati ko t'appelle. Ta Mike Alambay aza petit à Kofi Olomide. Je n'ai petit à Vérambo. Yama solo, petit à ma solo. Azana fanatique à Vérambo. C'est Mamou Dakumouda Lobaki, région Zaraki, parce que Dakumouda Lobaki. Aza petit à Vérambo, on a l'indimi aza petit à Vérambo. Qu'on détaille, c'est pour Dakumouda pas aux anafrites. On a venu à Kofi, Dakumouda Ibara Kofi, pour venir à la vocale. Bah, Tumbela Kanzambembe, comment Aza petit à Rambo. La cause on a pas prévenu. Intimité à Mike Kalamba ina Kofi, Aza Makasimi. C'est ça au-delà qui a. Il y a Yona Kofi. Moi, il y a Kofi. Et ça au-delà, il y a une chose qui est plus proche. Dans la mission Zambie. Dans la mission Zambie. Tu es Mike à l'équipe en moto. Tu es Azan sur le système. Azan Nango. Mike Azan dans le système. Oui. Azan Nango. Azan a bu vérité. Azan on a magie des filles. Ah la magie. Magie des filles. Toi, ça a la magie des filles. Il y a Becky Aura, Longoli Aura. Sur le grand maître, on a aidé. Mike, parce que moi j'ai contribué à ça. C'est là où j'ai la connaissance spirit. On a posé invité Kofi, on a hôtel du fleuve vidéo. Guillaume Tozo filmé. On a filmé. Après Bimara, Mike n'a dit distance. Est-ce que le rapprochement n'a été parce que l'aime ça, moi l'aime souvent. Avant on a un rapprochement ma casse. Nous avons avant nation na simité. On a appelé Mike Kalambay, Kofi Kalambay, Mike Kalambay. Ce qui est décevant pour Nangaï, étant que Moussa Nzambe, à Robi, ma bonne moto. Il passe des arabes pour nous flatter. Mais n'a pas n'enga bankana, n'enga spirit, n'a pas gazani normal. Il déjà met la whisky. Ah? Mike n'a pas mis la whisky. A bête à whisky blague, t'es domoni. Alors, c'est normal. Je me suis fait un kanda pasteur. Je me suis combien d'interviews à faire un kanda parce que bon, ça la exploitation retour à la raté. Kofi le so pesi mbongo na yembiote. O ya fazongi ça. Faluka moya boaka ba. Mais pasteur so ko 10 000 lelo. O yena 10 000 100 000. Au lieu de 1 million pesi. Lobi nango faut ba opérer yo. Yese na 20 000. So pas pasteur lobani. Tout le sambela. Mutasala l'émission ça fait 3 ans, 3 ans passés. 4 ans passés. Obimato melama appuyer Newman, Newman, l'orgueil de l'homme, très orgueilleux. Je parle avec les signes, par la langue les amis, par la langue la main kalobaka, les amis quatre comédie. Les amis expliquez nous. Il y a le Bible le prophète n'a qu'un animbo. Les amis, les amis bambouillé mat. Je n'ai jamais connu Dakumouda dans toute ma vie. Ni son numéro. Comme une personne spéciale pour Mike Ozanani. Dakumouda wana Congo mo mayeba liboso na Mike Kalambay. Afa ba yeba yo, ba yeba Dakumouda. Ngato voyage ba voyage biso tingina sindi. Biso mi balé. Tozara ngana ye. Yao ba bio iba secret belé. Kofi m'a appelé le matin. Kende bo voyage na sindi parce que ngana to na ba froid. Pota liboso to ya, to solara na za vingtaine. Dieu m'est témoin, pas ça la yebi. Parce que ngana ndo bisi ba okim killer okima. C'est la place Nechomba, attaché 33. Parce que nous avons ressenti. En fait, nous avons orchestre na biso quoi. Il est pour y avoir le balanga, il a un amusement bon que nous sommes basimanda qu'on a biso oshwe. Il y a le balanga bon. Aux mouvement biso, donc biso nanga pe na kati. Je note la apprécié vraiment putain de merde quoi. Donc on a le balanga, la seule chose on a le balanga. Mais on a quitté Tiwana devant. On a vu bien, aux artistes amenés dans le biso. Analyse portée sur la carrière quand même de Kofi. Na date na mingi ozo, azo proposer mes bêta matin. Oyebi, tout ça on a succès. Tout ça d'abord on a talent, donc
talent est beau succès, succès on est beau carrière. Oui. Après quelques temps, la technologie, bah il y a le mot comme on internet. Internet c'est quoi? Il est pas ça mon succès, il est pas ça mon baise. Ingelo baké Koffi Olomide bitumba na na kala. Ezala ki Koffi contre papa Wemba. Donc veut dire so Koffi a sali album na yebimi. Pour album pour eloko mo elongo l'album na faut ezala album ya musicien mususu. Exactement. Ce qui est so ba sali eloko na ye pour eloko na elongo faut ça eloko mususu. Mais lelo avec l'internet, avec les réseaux sociaux, tout le monde maintenant a olamba mana marmite moko. Donc veut dire ça c'est pendant au surtout qu'après film on a le baraboué mukoloka ezobima boye jomo mutapu souvent tambuli mutakala et dominer film nanga on a préparé pendant 5 ans parce que batu bakomo s'intéresser ming na futilité na futilité kenani moni babilo yango yango na pe toujours mona toujours vivre yango la faut ça les locaux vraiment na qualité OK même ata jour wana eloko mo esala misoko ya ndenge nini yo eloko na yo qualité nango etika ngo kaka na place nango eloko moko te e ya kolongola ngo facilement nga lelo na eloko nango ebisave na nga Koffi Olomide na loba eloko na français en force de forcer la force on risque de déforcer la force qui était déjà forcée eloko nini ekosala lelo ve na nga nyoka longo aswana na héritier. Concurrence loyale, par exemple. Concurrence, je sais que héritier, il y a le Kamni. Musique. Non. Il y a le barak, moi je sais que comprenez que dans les lots tu as prouvé te. Ce qu'on t'a dit le presque ba orchestre tout est betaka. Bazua pena sebe na bango bayoka sonité bazui zaiko ba démina tempo na bango donc bisono soto mo na pena ke bisono soto zaiko et vendre sabatu le love josa a rôle kana victoire muta holandete mais so kena mugila kilande o comprendre qui est josa le love josa a ko vendre na place moko boye batu ba le kaba pesa ka bambota respect. Mais on ba valeur na ba responsabilité au mboka ezotale la peso pesaï parce que il n'est plus dans des trucs oyo à un certain moment à un certain âge il faut mutu à comment sage savant exemplaire et puis à komikara tata mapasa au moins Koffi Olomide na ministre za maman mapasa il faut la ga tolo polele libé la gauche et quoi na gauche libé la droite et quoi à droite, Ntimba Mela, Ndouza Mela. Très bien. Donc, du fait que Via Lingi a tika la scène, a tika la longtemps, je sais que la musique, et ça passionne, na yebi, de musique vivante, tout à fait, na yebi, mais, Via faut atala, côté, mon isoko lingo tika la. Aux à la vie, mon boy, ozoluka côté nini côté na ko dusola côté nini webeli ateta olingo dusola côté pesi mabe côté ba rankine ozale belé ba nini venanga Koffi âge o ya komi nango lelo déjà bisono sotoloba ke eza rare que artiste en plein succès formé nini tout akomati na ba joana mais lelo pe biso pe bato to tala pe vie ndenge to yebisa vie ke na âge a komi nango. Il ne faut pas asalaboye, il ne faut pas kota na guerre boye, il ne faut pas lobaboye, il ne faut pas zalaboye. Ndenga pe biso faut comprendre que ya komi na âge ya o balobara ya retenir sur mutu rigueur te. Koffi Olomide a komi na âge ya to tenir ye sur rigueur te. To comprendre ye, to comprendre makambo zo sala, to comprendre que mais na yemo ko na message na ina facilité. Message na ina sina lobi que en force de forcer la force, on risque de déforcer la force qui était déjà forcée. Baboma hippodrome de Vincennes. Ba peksa concert à Koffi et longoli kukuté. Et longoli le monta ba peksa concert na moi. Na ba feti nyoso e betami bato bana ba kulisi bana babini Koffi. Devenir de lui-même Koffi comme œuvre à l'eloko a olubate. Koffi ala mutumo lelo avandi a cheki tunga liboso ne bato balikaka ba ocha mabonza na o nyoso asali pour la musique na biso na ya mabe na ya malamu ba mabe bato balimbisi ya malamu to chelie mabonza
Donc moi je crois que... Mais Moutaza non. Nalia, c'est moi Madame Olomide, c'est moi Bouenaboué. Tout le monde a un concert. Elle sait jouer son rôle. Hein? Chaîne moi qui ko interviewé yé, nanda kuna bango kuna. Si vraiment je suis malheureuse, hein, non sans la mission T. Non bah je me sens pas bien. Il faut reporter l'émission en question. Maintenant moi je j'arrive pas à comprendre que Basse Belé bozana réseaux sociaux bozo qui a ali à mawa. Et ça encore la lobby tout le monde a un sous na souhaité na pesi exemple nde tout le monde a Nana Ketchup heureuse qu'elle est comme ça hein kolata kitoko mituka kitoko ale lobby a kobana biso que j'étais une femme battue mais ça ne colle pas hein. Ça ne colle pas. Ma femme battue qui au la bâtinate en or. Azaki na mbal moi zako beta et nous tous les la tête. Ça se voyait. Bambi la bayaka combien de fois? Est-ce que ce qu'on alia azana ba plainte na commissariat contre Kofi? Question. Parce que net aux États-Unis hein Whitney Houston wana bambi les si balemba qui ba plainte. Bobby Brown abeta na tongo, abeta na midi, asala bwe. Omo na mutu, azo sala ba film ya histoire na ye. C'est quoi question? Est-ce que la blanc menil, commissariat, et yebi bango ba bundaka? Est-ce que azana ba justificatif yaba médecin que bazo ko attester que femme battue? Question. Moi, je dis pas que je connais tout. Mais si tu dis mama bala obi bal bazakamite mama be. Surtout na poto awa toze belé a tozwa bibala malonga te amite mama be ba cadeau yaka te tolata ka basomela ka basi bilamba te baza bango moko ba égoïste. Ozomona mobala zolata kitoko mais msusu moi ça peme na somba ke lamba ye moko. Mais comment Nalia elle ne ressemble pas à une femme où le mari était mauvais. C'est comment bino bo s'identifier na lia? Comment bino bo so ba mabala na bino bozo chango Jean Robert bo chango Kofi bo commissaire l'homme le plus mauvais alors que l'homme le plus mauvais au bino bozo tiaye moi ça la takitoko moi ça zaki na ndaku ya palace kuna na Congo na bana misala moi ça voyage kanaba na ba première classe rien à voir na yo na ndaku na yo rien à voir na yo. Hein? Mais ils aussi identifié na li andengeni. Et ça na basi msusu kutuko ba on dit na bango ke ba kuma bango taba makango a Kofi ba sombela ke ba sac ya cher bilamba cher ata ba tromper elle s'en fout. Il y a des femmes comme ça. En tout cas maintenant ba pena que ce qu'Ali elle a vécu 20 ans de malheur, c'est que vraiment na mukilo yo ba so bazana mitema baza hein. Pour biso kaka awawa simple copain otali moi o ata 208 otali moi kuna ata 200 o ya kabarate bani ko bete déjà ba calcul de bobo yana biso na poto tozeli sakate na poto awa tozeli sakate siko ali e pas moi sa poto azeli 20 ans dengeni na poto ama balezela kate pe kufa bande kona nga Kinshasa peut-être boko sa mebele bozo kosama ta na poto awa we soko moni mwasi mokala bakaka mabe ya mobali o mobali na ngala la kina ndakute mais azoko koboma libala te po libala la plupart basi mabana bango non kaf ebi ke mobali takei ya sala musana ye afuta ndaku kaf ko baksile moi quelque chose soki bana bazami ke soko moni mwasi mokala ba mabe ya mobali mais libala ne kufa kate azolo ba mabe po bino mo tia mobali ne kalibanda te a se retrouver na ndaku. Pour biso na poto mabale na ki copain e wumela kate. Toyebi biso na poto we mutakanga mana mibale azaka moko bino tubo yebi. Mutu atinga maka mibale ata zui 0 azaka ka moko. Pour biso na poto wa mingi kutu basi bazana bango ba 500 600 et banaka na ba 300. Oh par mois pe ça nga 300. Je vous dis la vérité la famille. Ah on est la vérité.
eza rare mona mwasi moko azela kopa PC 500 wana combien msusu batakop et puis batakop mingi bakabarate pour que qu'on soit risque na ye yaba shekula na ye yaba bani na ye eloko liboso ke luka bilamba na ye moko ake luka bilamba na ye moko potanga beti cop na ye atie moi 1000 € na ye ko kebeta ba champagne na ye na ba bar akoluka na propre lamba na ye moko. La plupart ami bali na poto bakabaka au mona msusu moi 300. Mais na 300 na pe oya pesi yo soko taille pe ba dépense osali na moi ndenga ki kolela o ba malangwa na ndaku ndenga ki kosokola mai so bo fat bo pasaka ba weekend pa na yo pa na ye ça dépend au mona pe 300 moko ye moka ka 300 na ye moka consommer ki msusu please. Omoka abakisela nga mwa 200 afutela nga mwa courant aweza ka bongo soko moni mutu aboyi penza mobali awawa mingi ezaka penda ko mona moi ozwe lokote moi proche ozwe lokote bandi ko beta ba calcul soko ali afandi 20 ans akomi na bana misato confiance azaka mabe donc ali apenda zeli laki 20 ans banda ba danseuse ba banda koloba ba fifi misioloba ye oh soki ba asemila obino bolobaka oh ba nono ba diamant we oh ba zina bila we oh ba beni oh ba danseuse nyoso tout we oh ba. Alors, j'espère que Tolandi Bissonyonso, les amoureux de Bibi Chombombo officiel, Makambo ça y est, c'est à lobby, c'est très important. Oh ça y est, c'est à lobby. À lobby, il faut qu'on a âge moroboy et qu'on a temps moroboy, on doit garder toujours dignité naïe. Après cet exemple, il y a nyoka longwana. Lo ba nyoka longwana ba ça ba musique. Je ne pense pas que baza makasi TP a kosala o kofia zo sala. Baza nango. Sauf que eza sous-temps na bangote. Ba forcer le sous-vite. Il faut qu'on a un niveau moroboy, tu as déjà marqué ton époque. Au sala mingi, au zoa ba trophée, lelo attaque aux an a succès mais lelo ba tuba garder toujours, au garder toujours dignité na yo. Et là ça c'est à lobby, c'est très important que les camarades bateau nyos bazo les bazo lo bakama be virambo. Alors, erpa nyos bazo les kaka balo ba azamabe, viona azamabe, azandoki, asalaboye, asaboy. Est-ce que Koffi Olomide azatana bola mokote oya salela bato oyo bazo finge wana zandoki yona mokili oyo yona mokili oyo so za posa ko sa bolamu sala mais soki motema na yo eboyi ko sala te en plus ozara obligé ko sala te il faut ko senga nzambe conviction ya mutu oyo yo zolinga ko aider keba mutu wana okoma obstacle o regretter oui toza bato mokili to wana mabe na biso to salaka biso ba to salaka mabe mais bola moto salaka un jour igangaka mutu asa sana mokilo azate bato nyonso bazoleka baloba mabe ya Koffi Olomide aza mabe do aujourd'hui biso to ebike Koffi Olomide a démon asala mabe asala boye aviola ba danseuse abimana boye na boye toyebi mabe nyonso mokili ça tombe sur Koffi Olomide siko eloko na ngina yeba na batu nyonso oyo Koffi Olomide asala mabe est-ce que na mutu moko te asala ebolamu surtout na bato bazane close mingi na bato bazane close o bazo loba neti merveille rambo otskoloba wana za vie nanga pesa kinga confiance nazaki na code de téléphone ne un grand musicien lokola Koffi Olomide apesi yo code ya téléphone ne apesi yo confiance ya code ya téléphone na ye est-ce que eza likambo mabe eza déjà bolamu est-ce que azo ata $100 ya Koffi Olomide te pour soki ozo kipu kofanda na mutu ovandi na mutu ata 1 année 2 ans c'est que mutu wana aza pe na bolamu na pour soki mutu aza mabe kande tolobaka okofanda ne journée moko te kosimba te mais quand même na mokili toza ba réaliste biso bato mokili de nature nzambe nenga sala biso to reconnaîtra bolamu facilement te soki ka mutu asali ka mabe moko wa esili to bosani bolamu aza mabe mais bolamu to kontaka ngote
s'il vous plaît, un moto zappé ba réaliste. Oko lo ba mabe ya mutu, oui, comme ça là, en dehors de la caméra. Mais ozo courage à koleka. Ozo dégager haine. Bato nyos bazo loba. On a bimana Koffi Olomide. Sko RIO ya robana Koffi Olomide. Intention de zaranini. Ke obala yo. A commission femme légitime. Ba danseuse union sur herbe bimana na Koffi Olomide. Moi je ne pense pas qu'il a forcé on a makasi. Ce qui a forcé qu'on a makasi. Pourquoi pas RIO a forcé on na 6 heures. Na 7 heures OK ko porter plainte. Parce que ba mineur té. Et c'est que na côté la Koffi Olomide mais tous ala quand même ba réaliste. Oui, azama be, asala mabe be na sia mokilo. Mais tous a montongo asala mabe na mokilo mais bozaka ka pembeni na. Pourquoi bo wumeli pe bo wumela ki pembeni na ye? Obige muto azama be. C'est que moi bola moko pe ezala ki pe na se wana. Yango toyeba ndenga nini ya otambola. Otolo na lelo tobuka ngo lobi. Lelo soko legisi ton yo lobi peut se retrouver ma beaucoup pamba. Donc to profiter de la journée à lelo. Ça là il faut ça la lelo parce que lobi to éviter. Yeba mutunini oyo ozano opese confiance au fungole la emote ma opese confiance. Lelo binemi na biso à lelo, ce sont nos amis, ce sont nos proches du hier. Bangonde lelo bakoma ba obstacle na ba vie na biso. Pona nini ofungola ki motema opesa ki confiance mon ami yende na ko fungola motema tokeba mutuni oyo ko fungola lelo quand même bat bakoma mwa mayele quand même bat bakoma mayele bat bakoma fungwa mon muke. Donc tu n'es pas obligé na kalezalaka tu as une personne tu as une amie ezara nyonso ozo ebisai osoni na mobali nobwe omoni tala azala ki boye eloko boye leki na ndako no na uti ko sala provision na sombi elamba na sa mikolo mokile baby quelque part batu bazwa mwa mayele par rapport ya makambo ezo komela batu quand même bazwa mayele po mokili eza ya kobeba mokilo alelo tukeza ya kobeba. Alors, eloko toko loba, ezaka zala mayele na mokilo alelo parce que lobby toyebi na bisote. En tout cas, merci beaucoup les amoureux de Bibi Chumbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Merci na confiance au bino bozo pesa biso, botika point de vue na bino. Lelo oyo na vidéo na chebino ya Mama Congo. Quelque part, il y a un ils ont coïncidé na makambo na otiko loba. Comment na biso to bando mona ali ya niveau bando yembaye abande ko look like azaki epi azaki heureuse na mariage nae bayemba ali ko yembo bayembaye donc Koffi abande ko pesi valeur nandi mutu moko alobi ezaki na concert moko betamaki na babenga ngoni na invest quelque chose comme ça. Koffi Olomide Ali azaki wana na Cindy Ali akosi lokola azokende. Or Koffi akanisaki lokola Ali yake. Allez, concert esili ba matina mutuka mbamako Ali yae. Babinde basundola Cindy asilika atambola makolo banda investe kuna ti kobima kote soki wileri soki mushu soki bloni ya bongo. Koffi atika qui ça Cindy le cœur à Kendana Alia. Tu es bien que ando pesa Alia ba importance morobo. Ando pesa Alia valeur morobo malgré ando bimana Cindy mais il honorait sa femme. Alors qu'est-ce qui a fait à ce que Cindy a sa place wana? Il faut qu'on se le demande. Tu condamner car Alia elle a supporté. Oui, elle a supporté mais a combiné Koulouse et Noti na soukate. Oh mama biso lobara ekuluzu na yo mema ngoti na suka mema nkolo yeso mema ekuluzu na eti na suka donc yo pe webike mobali wa musicien ba musicien bazala bo mema ekuluzu yango mona bato ebele lelo ba ko supporter mabala te po ba ko mema ekuluzu na bango te wana mobali aza obike mobali aza muto mutu likolo RIO zobala wana oyebike aza muto atento plutôt oyebike
na fiançailles na bino azalaki na bamakango par-ci par-là. Alors erio ozokota na libala il faut make sure ke eloko wana esili soki ezokontinue kaka mais oyebaki yango donc mema ekuluzu na yo luka bastratégie nini osisi eloko wana bato ebele lelo bakokomema ekuluzu na bango te bobebani mobali mabe mais oyebaki déjà il y a aussi des hommes bazaki bien mais a changé na libala soit basi pe azaki ne bien mais a changé na libala. Alors il faut koyeba eloko nini esali que moto a changé. Il faut koyeba. Il faut vraiment koyeba. Alors merci beaucoup les abonnés sages. Merci, je suis pratiquement à la fin. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez sans oublier la cloche de notification. Merci énormément na abonnés intelligents. Merci na like na bino, ba commentaire na bino. Et en gros, ça, ce que toi avancer, tu as besoin de la promotion. On a besoin, il y a pub, de travailler en collaboration. N'hésite pas surtout de nous contacter, numéro Ezawana. Merci vraiment pour vos likes, merci pour vos conseils. Espace commentaire, Ezawana pour Nabino, les abonnés fidèles de Bibi Shumbom officiel. Partagez massivement nos vidéos. Aimez et commentez, ok? Merci na confiance Oyo, Boza, Kopesa Biso. Alors, partagez, aimez, commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% News et Analyse. Merci beaucoup. Bisous. Bye et à la prochaine.